La chanteuse Jaël Show. Pandeko et sa analyse sur la carrière musicale de Jaël Show. Analyse moko juste normal. To solo la makambu oyo boyebi na o boyebi te. Ezali très important. Jaël Show. Tango natangi kombo batutu boyebi deja nani Jaël Show. Jaël Show na monde otozali lelo ya virtuel azali kombo ya kosakana te na histoire pe na commencement ya monde virtuel Jaël Show. Pe ayebani na batu presque ba Congolais ebele ba Angolais ba Zaïrois ba Brazzavillois ba na Ponton tina ba mboka mususu. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Jaël Show. Carrière musicale naye a permis azo bosser, azo travailler toujours dire. Nakanisa tango boyokaka ba mama Mbiliabel ba de Grand Mopao bazo tanga ba komba ba chanteuse nanu bazo tanga Jaël Show te. Me batu o batangaka soki bango batangi te biso na diaspora toyebi pete soki basalaka musique yango ndenge nini. Nakanisa toyebi yango bongo te. Claudia Bakisa toyebi ye. Principalement bato bazala d'Angleterre bayebi ye. Po azali mwana ya Angleterre, chanteuse ya poto. Sarah Lula biso na diaspora toyebi ye po na Karine Mokonzi parce que aleka na fimbu pakeni piana. Émission liboso ezala titre na photo ya Karine Mokonzi. Tolanda toyebi ye. Mais Sarah Lula soki lelo bato bayebi ye loba na masolo ya bato bakomo ya poto sika batikali koyeba ye na ba evre na ye na Congo. Mais biso na poto yozolandanga en tout cas oyebi te. Mais bazali ba chanteuse oyo confirmé na kati ya Congo. Tatiana Cruz boyebi ye. Mais boyebi ye na Karmapa. Ye moko biloko asalaka boyebi te soko azosala to azosala te. Donc soki nalobeli oyo elakisi po boyebake Jaël Show azosala. Kaka différence na bandeko wana neti Sarah Lula azwi déjà 12 ans 13 ans na carrière musicale. Nde bomonaki wana. Oui, 13 ans kutu te. Azwi na kanisa 15 ans. Oui, Sarah Lula na carrière musicale. Claudia Bakisa ba 15 ans pe lisusu na carrière musicale. Po bo comprendre muke. Tatiana Cruz bo konte bino moko. Rebo bo konte bino moko. Alors Jaël Show azwi temps muke na carrière musicale. Voire même liboso asalaki yango kutu te. Tokokolo bazwi une année mais azwi ba mois
po carrière musicale penza adémarre yango makasi na kati ya Kinshasa. Soki totie na Afrique du Sud, pas même 2 ans. Alors, Jael Show, aza nanu ya sika, mais azokende bien. Oui, la chanteuse Jael Show azokende bien. Bino bozomona o bozomona na yebi bilo bozomona te. Meloko na yebi Jael Show ye moko pa zo sentir ezokende bien, mais ezokende ndenge ya lingelaki te. Or que nga papa Robo nazomona ezokende bien. Pe nazomitungisa na nga te, nazondima pe Jael ye moko ndenge azomona ezokende ndenge ya lingelaki te. Pourquoi nalobi bongo? Parce que Jael Show azali influenceuse. Donc lokola aza influent. Soki abandi eloko wana pe fo ezala influent. Donc faut influencer eloko na ye moko. Donc carrière musicale na ye fo yebana ndenge ye moko Jael ayebana. Fo bato basepela nango ndenge basepelaka na ye moko Jael Show. Baka oyo esalamaka kaka na Jael Show te. Esalamaka na ba Edoxy Yaou na Côte d'Ivoire. Edoxy aza chanteuse non? Mais bato ebele boyebe Edoxy na cadre ya chanteuse te. Ata ntango babengisaki ye na Congo. Na cadre ya chanteuse te. Na cadre ya Edoxy influenceuse. Aza na nzoto moko différent. Grand P, chanteur. Pana bango bayebi chanteur. Mais biso tan totalaka tozo kipe Grand P na ba nzembo te. Grand P asali nini? Ne Doxy. Grand P na Gayu. Grand P na Cindy Leker. Bozolanda. Siko Jael Show azosala penza boulot. Aza penza kokende bien. Anteta biso tozo compare pe, tozo tala Fivette Mayemba, lokola mikolo bakabwana bakoma na rando. Tozo tala nani azo progresser. Siko tozo tala bango na ba internet, na ba YouTube, ba chaîne na bango. Neti Fivette Mayemba, mikolo yo chaîne ne ebano matasusu. Azwi siko ndako, akomi na ndako ya ye moko lisusu. Alongwe azola la lisusu, bisika kena kola la te. Bakomi pena le ketchu, nzonzingyo basali e stratégie le ketchu, te stratégie ya bango mibale, bazome makambu bien. Nakanisa bino tu bomona doué, dio, ya le ketchu na Fivette Mayemba, ezo pesa impact na diaspora, bazo influencer na TikTok. Ba image na bango ba partageara partout. Sikoyo tozotala Jael. Mais entre-temps Jael ye ami pesi mingi na musique. Siko pe azomi pesa susu na internet na ye. Biso tozolanda pe internet a Jael. Tozolanda pe YouTube. Mais tozo tchakate que Jael a sali ba progrès ebele. Bon, biso touté. Netinga nazo tchaka a sali ba progrès ebele. Donc azo s'avancer il y a trop. Batupe musosu bali bazo mona ki azo kende ya trop. Poso ki natali ba vieux na ye e komo chanze muke. Otali ye moko before azo sala eza makasi mingi. Donc Jael Show aza na position ya bien. En plus Jael Show
akomo bimisa pe mwana e bolukaka bomona bana Jelisho nanu bomona te bon. Oui, Jelisho abimise mwana e Jael abimisi mwana oya ye mwana oya bota abimisi na image tomona ye. Oui, mwana bimi mwana Jael ye yo bokomona ye yo bozomona mwana ya Jelisho. Donc Jelisho aza na bonne position. Bandeko ezalaki analyse c'est Jelisho. Ah, na kati te bozela. Jelisho en tout cas contact ne ya Côte d'Ivoire mokola kokende. Vraiment Jelisho soka zana ba contact oyemoka lobaka. Natanga kokende. Soka zongi soka kangami na Côte d'Ivoire bokoyoka sango. Soki Jelisho musique na sali yango bien ndenga zo forcer boy ndenga zo lité akangami na Côte d'Ivoire na batune wayebani ba de Bordeaux bokoyoka sango. Jael akoningisa bon siko pena sukisha. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.